nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo promo Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Nicolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou, Congo promo. What a plus, what a boss là. Casca Rabati, c'est Monsieur Jirima Totorobotu. Fali onyomyo. Talabana batuluga bagele la basiama Rodrigue Matende Aziza Lugo. Ana notronga okokufa miso pamba kasitala notronga mokomona elokote okotambola na ngai mokosimba elokote lobanga na linga lobanga na lela yo pe
zelanga na pesa yo senga papa nzela luka formula bien bongo ezala c'est bon ini okotanga soye pona zakano partout fali dikape osala kangele koyebaka moto nini okosololaka na ye na nsima nango bakoma kotongaka yo yayaye mwana moke abetaka mbonda mikolo mpe babinaka yango fali dikape zenga luketu junior mbia aletala bana kuba zenga luketu zenga luketu mami aya. Coucou chers amis internautes, bienvenue à vous dans cette émission. Une émission qui vous donne le grande ligne de la culture congolaise, pourquoi pas de la culture africaine. Et là, précisément, je suis avec le musicien du groupe F Victime, le groupe Cher Afali Poupa. Le groupe Cher Afali Poupa, avec eux, on va parler du générique qui est sur le marché école et aussi de la chanson Canne à sucre. Mais bien avant de commencer, j'ai dit un grand merci à mon boss, M. Rafenguindou, le boss américain, et aussi à Janice célèbre derrière la caméra. Et là, je vois mon vieux Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Il y a Papi le Roi, carte illimitée, Formule Asuka, José Ndombele Showman. Et je dis aussi bonjour à mon vieux Jojo Ngonda Imen, prêtre à monastère dans Umbart Fayulu Bambote Bena Bino Sika Bozwami. Et là, avant que Nabanda nous présente Bino là, je suis avec Emani et Nangam Koto Nazana Boussole Nabango Torolobela, vraiment moi F Victime. Je sais pas Nabana par Nani, par Boussole ou par T'as pas Boussole, c'est pas ça. Ouais, bonjour Boussole. Bonjour, moi c'est Pembe. Donc bonjour, bonsoir Nabatutu Baota la Boussole commandant Chico Paza. De passage mais au Koutaniwa. Ok, merci beaucoup Boussole. Ouais, bon, voilà, Boussole, n'habitez pas au CP de Sabato, Balingarabiso. Moi, parti à. Il fallait, je sais pas. Hymne nationalité, il faut bien un hymne national. Hymne national, moi, parti à hymne national et ça. Allez, Kaska Rabati, c'est M. Jirima Totorobotu. Fali, nyom, Talabana Batuluga Bagela Basiama, Rodrigue Matende. Aziza Lugo Emani Omolatos Vino Sakara Ayane Luyembo na Lubini. Est-ce que cameraman a moni kotala Nyom Ale mani batuluga bagele la basiama Pridigidi arode madruma Bukaye maboko pra animation goût mais insanité zati. Voilà, la partie où on a le lobby non nini, je sais pas vocal non, on est le lobby nini. Ezaka ke mukunzi tango zobi na phone nyoma tango nyoma mpanza zo mona ba mani baza ba kusto ba chef à télé dans mon équipe mobile. Et on a dit nyomio talisima. Donc tango nyoma ka mukonzo contrôleur au senti ba soda baza ba biso ba gelor Boussole ba masananga ba boroke ba bi ba Dubaï voilà. Une minute, voilà, Emani, Mbote, bonjour, bonne santé. Bonjour, Nayo, bonjour, Nabatutu, Batala, Bisso, Soezana Moi, bonjour, Soezana Poko, Bakuta, émission, Nabiso, Napesi, bonsoir, et Tozali, O Emani, chanteur Nabino, O Asali, vocal, il y a danger dans cet album, il y a contrôle. Titre, Nzembo, il y a souci. Place on sakani na tcheba espace na ngai. Voilà, c'est peli ça biso monda moi extrait à vocal dans. Parce que moni biso to kana point moko. Comme non to bimission na officiellement ti. Na ko ça te parce que batu musu baza pe au moins pemika olinga banzela ni okenda. Basi la soke bimi. Au monde to aboto bimi c'est le bango école. Oyoki Boussole, oyoki tango fort, oyoki boloké, oyoki nde babwa ki bakei. Mais si ko so lobi bongo, moi des gens na contredire parce que na ba concert au fali pour pas beta ki to banda yo kadia kana sucre. Ya moi to yo ka kiango avant et Est-ce le baquet au béton avant mais ça mettait canne à Toyo Kaki to linga qui ont déjà avant déjà bimasiko peut-être sur le marché. Moi on a retenu vraiment regardé mais par là ce que c'est les autres extrait à canne à sucre et c'est pour sabato linga rafali pour JB Service. Il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Minga Mona Yaga pour Kabula biloko ba dériver à lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo.
S'il vous plaît papa, biso awa na JB service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui bilo on est commis très bien. Ah, mouto mukilité. Soda pour tout tati colio. Ba refoulé yo. Et puis colio on a déjà signé. JB service. Ba le sa poto, on est au tine lo. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse la simanango au komona JB service. Zerana. Quelle amène ba c'est carte mémoire. Oui, Ziga. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Okokufa miso pamba kasi tala notronga mokomona eloko te okotambola na ngai mokosimba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo senga papa nzela luka formula bien bongo ezala c'est bon ini okotanga soye pona zakano partout. Voilà, un grand merci à Fally Ipupa, les King, même si canne à sucre, je sais pas, on habite ceux qui attendent babo ya ramé. Il faut qu'on se le dise, canne à sucre, ils ont un moment qui tôt copie la minute sur le marché, ils ont s'est comporté trop bien. Et voilà, Emani, à part voilà, je sais pas, album Contrôle et Bimacan, tout ça déjà en septembre, il y a début septembre, mais jusque là, tout comme déjà le 8 ou le 9 dans le 8. Ouais, normalement, album Nabiso Contrôle, Bami Tungisana Mabangote, quand on est en septembre, Kalate à Rotanga, album Ezo Bimanango, quand on est là, bientôt là. Comme pas même fin du mois, album na bango contrôle bimi, basé en intégralité nyonso banzembo nyonso parce que tobaki patron na le baki alobi tombezo continuer. Tombezo continuer ça dit que si tu as ça qui contrôle la baki tina. Tozama na mifi kuya barumba. Ça dit banzembo na to bato bayoka yango. Baoza décider. Autant nous sommes un problème monétilelo, ba ser boromika baromo benga, aucun cycle. Ah, biso na ba statue comme ça, ça va dire oh l'ange de l'amour, oh l'ange de nini tout ça. Moni, il y a longtemps que ça batu, biso ceux qui te l'obaraté, lingo l'obaraté que ba kata biso singalolé moté. Et l'obaraté chef na biso chef d'orchestre na biso à télé Obama, on a pire. Ça dit que soit l'obaraté to lingande to tchana et l'oro ba bengi musala en valeur. Pour lelo pour batu ba mona biso ba découvrir Emani ba découvrir Boussole ba redécouvrir na mafinga te ba redécouvrir na musala na savoir faire na yi ya moni patron na biso vanda bula lobité nga ba rofinga na banga mais nga na bando répondre bango kaka na musala et puis na silence kakipaka kokolo lelo ozomona ke mutalali na groupe oyo na orchestre oyo ake na groupe oyo faut so alongwe ake finga mais lelo ba finga raté.
Tu vois, parce que dans une idéologie, c'est elle, professeur. En parlant de Kofinga, j'espère que musique, vous voyez, quand on rappelle entre Bino et Bino, on va appeler beaucoup de temps, il y a orchestre, mais tout le Bélanon, les Camerounais, Sika, oh, Outaki, Sika, Outaki, pas JDT, couloir de la mort, et bien, mais est-ce que vous avez temps, il y a couloir de la mort? On a vu dans l'Aït, on a vu dans l'album, on a Mobimba, Nengezaleli, Wana, tout, Nengezobima, Naebiango tout. Ça dit banze mona tout ezana mutu na ngana yebiango tout na yebiango tout et puis là on a ngana profiter na occasion na senga merci wana da pire vieux to kabona na musala mais ba respect on a toujours ezala tant que grand frère na petit na ye asalinga bien atiki ba solo foko na ngai omoni c'est pas facile à servir orchestre pendant 10 ans hein. Tolo ba 10 ans 11 ans de servir orchestre ce qu'on fait tali par reconnaissance on habité à da petit nanga malgré toi qui c'est bien. Bon débarras à Kende, ma chance est belle, après ça, ma chance à Fécitanga, et puis na fingate, na solora toujours bien aé, et puis tant à Fanda Boula, bité, fanatique à vocal et mani. Il y a un moment na obique, na sengue peu merci. La couleur de la mort, tu connais quand ma vocal no mon sala. Na sala vocal, c'est là. Mami Bakemba, oya le roi marquis, le lana dimi tolia kaskara muteba. Allo bake, jamais j'ai de kokwe tia makanati, ata sukali na mwaleki makasi. Alise kwalanga, lona kwena tombo blanchi. On a focal la chana. Couloir de la mort, oh Aouto Bimisa, en tout cas, na sengue merci. Azavie, ma camozo qui est bien, nga koto pena pas le king, el professeur. Moutoua Outaki pas le roi, Oyesu pas le king, mais tu as un autre comment minene. La musique in abisso. Et ça n'a aucune rotation. Tu vois, les logos à la peine tu peux travailler na chaîne, na site les logos na Congo. Ah Congo promo. Bande réunion sur Congo promo bolanda biso na pesi bino bambote na patron et Congo promo na pesi bambote. Ça dit que les logos peut boyokani bien té. Au moins que lobby pour longwana yo. Mais cause à la pète que non recouf internellement na Congo promo, tu vois. Ko changer ba groupe ko kende boké bo ezala nango déjà. Mais le problème est ça respecter kaka place au Outaki ba respect ça. C'est un peu ça. Ouais, bien parlé, il a bien dit. J'espère que Kolobaya Imani, un des noms là, musicien, il fallait il poupa et on s'est payé ça. Jojo Ngonda Imen, prêtre à monastère. Ouais, on a fait Jojo Ngonda, la personne va me belé au petit Nemani, toujours respect Zali. Toujours respect Zali. Jojo Ngonda Imen, prêtre à monastère. J'espère que Ego s'appelle Prince Yaweli des États-Unis. Voilà. Et vous seul, comment on a le parce que et pas de king ezara moins rigueur hein kuna penezara tozande ko poto wiki ezara ndeko fali mais à tozande ko kuna rigueur ezara moins makasi je ne sais pas mais comment on a une confrère na bino mususu par exemple nani comme nani confrère nani Kabouya ozaki ayara na epé repté alors ça n'est pas un an yé na epété ou ça des mots le king le bagan l'émission mon alanda qui a pas Paul me passe là alors ça n'est pas un an ayara raté mais quand même botikela qui est temps botikela qui espace na ya royema na studio donc comment on a bon ba faveur wana je te dis que ça non normal la cosa on peut la poni ba sala on kala Kabouya la ba tout ba sala on a epo ba sala on a voilà. Est-ce que vous se permettre pour faire un mois pour y aller opérateur? Bon, médecin n'est pas bon. Mon ingénieur a famille, moi vraiment ils ont réussi trop tôt. Mon ingénieur père n'a militaire, mère n'a simple. Maman mon cobo a coopéré, na eka kapwa bisoto survivre. Maintenant on a l'opportunité pour vous appeler maintenant fallu pour pas. Et ça vraiment chance moi il faut saisir. Moni lelo na longa na vie au défa tantôt pantalon, na longa na vie à nini ya makambo osé la transport les grâce na grâce à musalo donc tant on a zawana faut na saisir en mutu na mutu ana ndenge na mene finaye ngai na osara o epesa melinga en plus naza o na sala o nzamba utilisaka donc elle maraza centre de l'Éternel aza déjà muta motema bonzambe ayebi ndenge ni na rosunga mutu na ba catégorie tout quoi donc aosunga Kabouya na o eza posa Kabouya voilà. Mais plus tout sur le moni contrôle et zoya école au mon école na obuaka batuba obina mais les salariés c'est au point ni message les a capté mingi yango na plus ces écoles
Emani tu as na contrôle donc na contrôle Emani yemi vocal eza séduisant trop et séduit ba serson Nathalie oh pour ninga te faut est-ce que nga faut na boka ba clair yoka boko bina te nga pe na vendre mo calculer ah Emani zo yema ba ser ba ozala ba tomber quoi pourquoi ba nga pe na yeli ba Emani na système fali dikape osala kangele koyebaka moto nini okosololaka na ye na nsima nango bakoma kotongaka yo yayaye mwana moke abetaka mbonda mikolo mpe babinaka yango fali dikape zenga luketu junior mbia aletala bana kuba zenga luketu mami ayaya nambri omona siko niveau na okena makambo animation ni désordre. Ok. Et on a appris que na contrôle il y a besoin de 3 génériques à part école 2 mususu ebima. Na 2 génériques on a appris. Ah OK, 2 na sebanpe. Parce qu'on a 2 wana sous retrouver on a combien de Nazali n'a participé na nyonso. Donc non c'est la rata nanga moni biso to suite na makambo le 13 ans na ba ferro na. Ils en a fallu beaucoup. Oui, on est victime donc et on monique tant qu'on n'a forcé rien mort donc imaginer quoi ba faible ba lobo ba loba pour na évidemment loba ba quand ça moi trop ba la la quoi ba loba ba bio école ngo babi école ngo préfet à Sundoli na e babi école préfet Sundoli na école pour école et simbité ndenge ba faible ba loba babi école préfet à Sundoli na e école pour ba na ba 18 na examen d'état je sais pas moi tu parles moi na te omoni papa moko ta olinga abota mwana na ye poatika ye azala na balabala abanda ko deambile bani non biso ndo toza boye école wana générique wana kota na baboîte mama na ngai kota tambola oyoka bato bele basali ba générique bakota ki na monde de téléchargement bakoti sur na ba YouTube soit disant biso to sombaka ba vie bakendaka déjà ngoyo na place ba télémar ba sombaka ba vie babandaka de otala ndeni ba PA ba pantalon ba osomba mapango ba osomba ba kende ba osomba ba vite ba visa be ba osomba ah le problème ça ceux qui patron na biso sombaka ba vie c'est que l'équipe ba patron na bango na là pour comment batu musu ba bimise ba générique avant biso mais oh biso na minute comme na 4 millions de vies ezokende lelo kana sika presse bimise yango Tokomo ke dana 1 million de vies et donc kende ezo matade 1 million de vies siko yebisanga ba lobani koyeba musala ezala ke lengi mobe loba fe na biso grand mopao kokobar na biso on a da kokobar na biso pas présent na biso yaza ko aza bien na mais pas na biso to benga kokobar mutu to le kana école ya chacho il faut bimisa résultat bien soko bimisa résultat bien te c'est ko wanda copier papa bien te vient na biso rambo asala imposa chacho batu tous les longs na ba groupe tout ba ko beta chacho siko mwana na ye a façonner rumba lisu na ndenge morobo aye na ba ndenge bele ba pad banini obe sentir doumera zo beta mais pad moi muke tout moi muke zana ezo beta so qui neti banze moi je suis juste un homme qui est faible qui s'y comme souvent à la chair j'aime les délices de la vie o ranzem à part Ouano, qu'est-ce que tout le monde danse, c'est la folie. Ah, la folie, la folie. Tout le monde danse, ce soir des chéris. Ah, mes chéris sont jolis, ce soir on ne s'arrête pas. Ce soir on ne compte pas. Ce soir on ne s'arrête pas. Quand lundi, on a tout le monde danse, Ouana. Débat-toi. Tiki-tri. Comment musique à l'autre au système générique faut ça ba danse nango. Et ça facile. Il y a facile tu senti que ba compter première danse to ya. Deuxième danse to ya. Yo, voilà, on senti ba obina. Et bien partout ce qu'on senti que Apollo ba générique bon simba de kina danse nango. Kina danse nango. Kota na ba boîte de nuit, tambola, otala na ba boîte de nuit ndenge zalaka. Biso ko tu danse wa makolo. Non to bimisa ngote to répéter kana ba rep ba filmer près à boaki. Et tambola tala on a ba boîte tout. Mais dans ce on a binama déjà dans le quartier latin fallait pour pas façonner quand même. Pas problème te nane binate nane beta mate. O moni quartier là. Bino moni ba vidéo on a te ba moni ba vidéo on a te ba musique binama dans quartier latin. Bon, ate beta makuna. Yeba ke kolo cop wana mutara na dance wana patron na biso. Et puis so beta ma dans le quartier latin. On a kokobar na biso. Et ça problème te to valoriser ka kokobar na biso toujours. Avant la xaka que non na uta paramo.
nga na ta fruit ya rambo tant na osala makambo fona valoriser ka toujours ye mona la capable zo dansa batu bien nzembo bata yembesa makambo esala nde biso eloko ebeta nde danse wana biso toza ta calculer bango to monde to abeto kende Afrique du Sud de 22 soto ye to kende Canada mituna biso zo concentrer plus na ma musique bango monde biso to va les premiers biso to na tenter to lobela ba les deuxième ba les troisième pas na sima fali pour ba les deuxième até les troisième até. Les mamans, tika espace vide, bon, on a stade, c'est malade. Mais Moutouazate, tantôt, tu as tout le Davido, mais pas étranger, tu as bangoté. Oh mon, et moi, solo, les seuls musiciens, ils ont ange, ba, c'est Pelanzamba, bien. Et ça fallu. Donc, il ne faut pas comparer à Kaye, bangon, il faut pas être solo, ne soit dit que nous simbité na ebisio, tanga komba fali, ba, tchauka. Ce qui disent que nous simbité, la tabilamba, ta fala la tek, ba, tchauka. Asa mutumo, aza mokitani ya nzambe seli bango masala na busona kata te tozongi seli bango mushashino lelo tambola monda te tambola banzelo mona mushashino zongi ekomi kana batutu mushashino pona ni omoni mushashino ba critiquer bien na générique bo ba Gucci ya basi nyo zezo la tamate soki basi pe so biso mibali to lati ya basi netinga o oza basi tozo pesa oh polo la teza mibali te eza na makambu orozo no ba repesa ota musuzu au pire mobo bateka na nenga kisasa bandeko tu bota biso libanda mboka na ana kisasa au pire net petit na ngazo teka wana soka biso ka patona biso simbio karabu na bisio yemo ka bando beta batu akomokende kuna mai kaka au pire fallait simbagi omoni mutu so aza na chance na ye aza na talent na ye ana makambu na ye makambo esenge zo pesa mela ye eza na ye biso siko na temps wana tolingaka te toyaka po toroma na balobani na biso boye torépondre na bato non eza ndenge na biso te totikela bango idéologie kakipa ka kokolo bundana na musala tobimisa ekole bopotana nango toye na mushashino monde entier tambo na nzelo mona bato tu bana mushashino mais bato babimisa ba générique na bango sans idéologie sans look au mona bango ka ndenge wana ba betaka bu kota na YouTube depuis babimisa générique otala boye na ba vie frère s'il vous plaît koko to na YouTube musika kene na Zando tuna tous les bateaux ba boutique na on va na Chine ba omozo balingi bazonga siko pa contrôle nge bima wa zani il fallait pour palata abimisa de azam mutumo azam marque ya omoni hymne national na ega na bref na katika musique ale kaska rabati c'est misiziri matoto roboto bang fali nyo o mona makambo place ko musique comme ya mutema mabe nzembo anglais nzembo français rumbe ba obimela ba okila ya omoni liboma et comme ici liboma voilà to comment chiter to comment la suka émission na biso déjà le quoi la banaki na boussole na finir pe na yo bon na chiter na clôturer na Emani déjà un mot de la fin et puis quelques dédicaces na bateau balingara et puis balingara fallait pour pas elle Mag en tout cas na pesi Sandrine Moshigo na Montréal Bambote Belé na pesi Masananga Cédric Enko CCKL na pesi mbote na Melfi Mbongo Ben Ngombo japonais Bilambe Belé papa na Juventus Wembo hein donc ba Masananga Belé ba Golbi le Vala ba Cyprien Nzolo donc ba basé Belé on pour ça contacter Boussole Moni moi conseil ça la bien on biso ba conseiller biso to ngombo to na réserve to ba noko mettre bo solo là pour to ko déconner pour to l'équipe orchestre tout ça moi danger ko le ba tout donc mais tu aurais beau respecter Batou donc moi va conseiller on est ça rabiso bien donc numéro on a plus 243 89 536 41 60 plus 243 89 536 41 60 on a besoin boussole donc tout parti à mingi bato belé au bord ba ali ba Christian Mwikiza ba Masananga Shagi Kadima ba Jani Katanga to ane na kinya na Masana biso Julie Basende donc staff mobimba F victime ba fan tu ya F victime bana fali les playboy donc ba tout balela fali pour pas boussole yo Emani donc to solo la to commander ça biso bien voilà. OK, merci beaucoup. Respect na vie. Voilà, Emani, un mot de la fin, et puis dédicace à bateau balingara, oui, et puis balingara, moussala, oh, boss na yo, asa fanatique na il y a victime. Ouais, en tout cas, merci na passage na émission na yo Congo Promo. Merci pour na bateau tout bateau la biso respect et belé non na banana patron nga el professeur le king.
place azali na pese basalam ebele omoni pona sisa na bambote fona pesa na programme le 22 ya mois ya septembre tozali tokende représenter tobeta ba concert na Afrique du Sud so tosilisi tozongi na kin fin ya mois ya septembre groupe okenda bongo Canada tozokende Canada tofandi wana tobeta ba concert bandeko na biso nyonso ya Canada bolanda biso boza dana ba programme tout boyebi déjà que tozokoma avant une semaine ya okoma na Canada toza wana poto kobeta le 12 le 13 le 14 na kati ya Canada bandeko tout bolingaka biso boza kimia toya kuna na kati ya Canada et puis à part ça na opesa mbote na Gauthier Wing motema Iriana Hermétique place azali et puis sans oublier Cyprien Nzolo gagné bango kandozo gagné bango et puis sans oublier na venanga Eli Bombusa na kati ya London venanga Pascal Chioka na kati ya London et masananga Micho Phoenix immeuble na kati ya London et puis Neves Pablito balobi encore toujours na peso bambote belé batutu bolinga gemani toza batu so bomoni ke to betaki moi libaku bolimbisa biso ka poto za batu mais so peto beti libaku te pona ba conseil ba nini ko aider moi ba ko bakisa moi ba idée plus 243 ya Willy Moucheni plus 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40 na suka 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40 wana ozunga emani to solo le maram nyonso et puis na pesi susu na profiter na occasion na pesa mbote na bana tu ya poto ba playboy nyonso o balingaka el professeur Fali Pupa de King o tu bolingaka ye na pesi no ba mbote belé venanga evala del mbala na kati ya Paris na peso ba mbote belé pourquoi pas na venanga Caps Kinkela na peso ba mbote belé et puis venanga ya Roger Kinkani ya Roger Kinkani place oza ba mbote belé puis bureau na biso mobimba po moni artiste aza entouré na bata bien na bandi bon na directeur marketing na biso di badiata na moni bongo Soule Kauka et na pesi mbote na Fly Nsangu Koko Dilaso Opera batutu bolingaka Gazul Zulman a Gazul Zulman na pesi ba mbote belé Dekos Mukoko, encore toujours. Bamote Bele, merci. Voilà. Champion Wata. Champion Wata, le beau belégui mba sous la douleur. Donc, ce soir, on va me tirer ma massage que le beau. Champion Wata. Il a fait sa presse mode. Champion Wata fait sa presse mode. Champion Wata. Champion Wata. Mais yo villa la maboko na ye. Ngai na commencé monter l'autre là nga na uta pas prise. La bat ba binga pona Fali ne mta misinga na bien. Misel bo sabo kangeza nani. Eza Fali po pa dikapuyo. Wana vie na biso niveau ne koma likolo. Akoma loko na Nzambe ba moto mike nde ba biso tozo vivre na sima Fali. So boy Fali. O sa mokili nini po yemta akoma loko na nzela ya ba musicien. Donc so lingo comme grand, il faut envier Fali pour ma bien. Si quoi bisangai attaque to tang na so ba classe mingi te quand même to suki na mo ba 6e humanité to yebi ndenge nini muto azali boso muninga zalaka donc bato neti biso pena bona tinga na kana ville bona pesi venanga El Mara ve kotozali pena petit na oyeyo na nengaje nayebi ke série mo be boxer moi mukia na France alinga ya ignorer mais muchafu tozongusaki na ta keba so ngoleka il faut pena ke ola nande Fali po Fali au zéro ba management na au zéro makambo ebele ti ba biso pe to ya kuna grâce ka ya Fali kitoko omoni yo mo ta mukili. Musicien à Fali Ipupa. Voilà, nous sommes précisément en ville, hein, au banque BCDC. J'étais belé. Et puis voilà, c'était là le musicien du groupe F Victime, le groupe cher à Fali Ipupa. Et voilà, et je dis un grand merci à mon boss M. Rafingindou, le boss américain, et aussi à Gianni Célèbre derrière la caméra. Nabatutu Balingara chaîne Nabiso Congo Promo, Nabatutu Balingara élément auto-présentant Bino. Et moi je vous dis un grand merci. Restez branchés à notre chaîne Congo Promo et vous ne serez jamais de ci. Et moi je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que
Nathalie Makoma, promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Sepela TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya, parce que promotion, et Zaline Kopé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.